sauté ce qui battait le toy. Et ça n'a pas été moi si, avec le temps, quel que soit le cas, à cause de la faiblesse et à hôtel. Première attention après ça, que moi, soit au travail dans l'hôtel, il ne faut pas accepter. Après quelques années, couple wana ndenge naza koyebisa yo femme wana akomaki a travers na butu ye mobali na moi akoya bref conclusion mobali wana azwa munduki po boma mwasi na ye mais oreya boma mwasi jour yango esimbaka te ye moko amibomi parce que la femme là na kati hôtel il tournait avec le manager azako tourner na batu misupe ka oyo ba visiteur ka na kati hôtel wana mais une femme sérieuse une femme tanga yaka ba utaka na Afrique kuna alawaka kosambela lakini mpevu ya makasi kosakana te wana premier likambo na koyebisa ke place ya musala kosalela ya hôtel d'abord ya un grand danger pour na basi toyebi yango biso mibali deuxième place ya kosalela danger ba housekeeper bandako ezalaka te tata wana aza na mwambongo na ye kiyebi biso tobenga na Afrique maboyi mais awa na poto ezaki boyi te eza na terme bapesa yango précisément soki mutu aza malade mama na ye to papa na ye bongo yo osali mwa ki infirmière no po ya aider ya okengelaka mutu wana za kobela na kata bandako wana encore il y a un conseil epesamelaki biso awa na Amérique parce que batu ba izaka mingi ce sont des africaines na ba misala ya boye na ba Amérique latine bandibu ba immigrants o bazana ba condition ba papier que musala ngo comme témoin que voulez-vous je dois travailler ba misala ba na usala ça ce sont des travail encore où bakendaka kokuta na ba exposition ya nkolo ya ndako wana ke ou bien bakopesa ye en dehors de salaire moi ba avantage mususu oyo ezali cash koto ça on a mutu ete na pesi deux groupes ya misala oyo ezali ke yo tata il faut koyeba mwasi na yo musala nini aza kosala ya de se misala eza nango mpenza approprié na basi te eza na Afrique baboyi bafille oyo basaliki boyi epai bapatron na bango tomoni bango babimi na bandako wana toujours avec bapolémique oyo ezali ke ils ont été connus bayeba bango donc que mwasi aza supposé être faible na nzoto kaka physiquement kaka te même spirituellement yo mobali soko yo itwe mwasi na yo kwa yelaka yo mbongo okosala échange entre mbongo na nzoto ya mwasi ne konte exposé donc ya bino ba mama faut comprendre que rôle na ko protéger basi eza kaka te ke omonaki ayena ndako aza ko servir bien mais yela yo ba salité te donc ça sont des choses où il faut contrôler likolo ya mbongo basi ebele bakomi exposé likolo misala basi ebele bakomi exposé oui ba misala ezali oyo photo analyser yango ekoki pe kozala nango sujet danger kotika mwasi ke ndokosala likolo mbongo ebongi so basi basala bino kunya pona misala te à vous l'antenne. Merci beaucoup papa na biso Zambwana Joachim na intervention kitoko saleli biso lobi ete basi mingi bazosalaka na ba hôtel après bakobaka kotourner na batukuna na kati papa na biso toko koloba likambo lobi toko ko niatango ko bake ezali vraiment ya solo mingi te na sens nini mwasi alibala tanga zokende ko sala ayebi ki azokende ko sala pa luka mbongo alesa bana na mobile na ye na famille na Kinshasa. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui peut sala kindumba papa na biso non mibala bazo suspendre basi misala on bazo suspendre basi azota des autres na musala ya mwasi na bazua bazali ba papa balingi progrès ya vie ya mwasi na yete mibala lingi mwasi sala kaka ye moko na kata ndako ala bisamoto mosuti aza na camarade te bazali ba papa balingi ba progrès pe ya basi na bango te pourquoi pour ce qui mwasi abali ko sona moto akobanda ko yeba makambo ebele ya lingi ndengwana te ya lingi mwasi sala kaka ko esclave avant na kanandaku mibali boni batondisa ba CD ba video ba DVD pour na basi na kati ya ndako depuis la moko ki na tongo ole bien papa o sukola ti talona kitoko talona ti minuit e olongoloka na kati ya ndako o sata tonga libanda alingi te zuwa avant ça tout fo yaza la pembeni papa na biso moi ça ba bien la camarade o tela lingi ba camarade ndako te lingi ba camarade mais papa na yes na zuwa na baninga basi pe zuwa kaka papa na ngai et ça na libala bele bazina ko kamata libala to pe moi c'est le corps un esclave ba camarade na lingi ba mama igete émission ezali ya yo papa na biso jipe ukanda kote biso na yambo akopesa ye to leki kopesa pa na biso DSV ndena stima to leki na pa so jipe ukanda à vous la parole DSV merci beaucoup merci mama na biso yo soki komi ya ba mama na banzi pona kopesa batuma loba ata baza kokomela yo okopesa na retard ngai naza kokende nazwi kote ya papa na biso Zambwana
papa na biso Zambwana aza na parfaitement raison côté oyo azali. En tout cas ba mama boluka pe côté na bino oyo bokoyi ko bimela. Na kopesa awa na kati na mboka Allemagne ndeko moko ya mwasi abandai kosala musala kitoko. Ayebisi mobali na lokola yozo zwa mbongo muke ngai pe loboko moko ngai pe ilfona banda kosala. Ndeko wana zwi musala wapi ya botel te mena bandaku ya moto. Moto wana za na mbongo mingi ayebisi ye okobanda kosala kaka 3 heures du temps epai na ngai mais na banda kofuto 600 euros na yo chaque mois. Ndeko ayebisi mwasi mwasi ndeko ayebisi mobali asepeli na yango. Mais na kati na social bazali koyeba kaka misala 2 heures bakopesa ye ta msusu 300 euros. Il y a 2 heures. Mais or que pas moto na yebisi ke 600 euros mais na kotia 300 euros. Mwasi wana boyebi basi na biso ba congolaise baza pe na biloko o nzambe apesa bango basima baza na ba beauté o ya bango. Mwasi lokola basi na biso ba congolaise bakendaka misala lokola baza kokende fête akolata bilamba ba kombo ba bijou na maboko ba beauté mais azokende musala tomona bekolo mususu epa ya musala ezepa ya musala mais mwasi wana za kokende na lolenge moko oyo azali ko pangusa ndaku ya moto wana pe bilamba azali kolata lokola pe ba mama na communauté na biso soni esila bango balata aka lokola mwa bana biso mike ya 13 ans okomona nzoto dessiné mobimba na yenyo so ezali komona mundele wana o azalaki na mbongo bandeko mwasi na ya voyage ki aza komona mama wana azali koya toloba mama to ya mama te azali koya avec tous les données tout à exposer vraiment que azo sala mosala tango akosala ko anetia gunzama mundele aza kotala lobi mais mama oyaza ameki mama mwa moke na obakselo salaire na kopeso cadeau boy na boy mais mama atali esika za ko bikela na ba 600 wana oyo social ayebite e ke yazwa kaboye ba pese 1200 et puis na prime akomine ko bima na mobali wana mundele wana aza ko bima kuna eloba papa na biso Jean-Pierre alobaka lolangolo fita grave aza ko bima na mundele wana mobali ne pa ko ya atiki yepe wana akoti or ki akopangusa na enda kote mundele wana azali ko nyokola mama wana na kati na ndako bazali ko sala mais mama wana soki azongi na ndako yango mibali fo bazala mwa vigilant akozonga na basakosha ba bonbon ba chocolat ba whisky ba nini mobali lokola za mobali azoba mundele na ngawana za na mbongo mwa ete ye akabela nga ba biloko azo pesa ye ba 1000 ba 2000 oya ye moko mwasi elengi ya mbongo wana aza ko bomba aza ko yebisa mobali te alors mais eloko nini yaki ko kata likambo asangana na mundele asangana na mutu muindo zemi ye pa yebite soki ezalaki na kwiti ya whisky soki pe nini mais mokolo ya kobota mwana ya botaki mundele bandeko tala likambo oyo ekoyaki na famille wana kati na mboka Allemagne sikoyo mobali a déclaré bayebisi yeke mwasi na kati na libala soki aboti na libanda mwana wana automatiquement azali na kombo na yo. Alors mobali wana soki azalaki vigilant ke asurveillaka mwasi na ye soki apekisaki ye mwasi ne musala wana nde alingaki kokotisa mwana ya mundele na kati ya métis na kati ya libota na ye wana pe ezali peke mobali wana soka azalaki vigilante nde alingaki kokotsa mwana ya métis te mais mwana akoti pona nini pona lokoso ya mbongo oyo mibali bazali koloba oyo mibali to basi bazali kolinga na banzinga nazali parfaitement d'accord na papa na biso Zambwana mobali nyonso tu oyo achelaka mwasi na ye zuwa makasi oyo abengaka ye na ba telefone il faut que mobali wana yebake mwasi oyo azali ndumba oyebi bandeko mobali mosusu ko ata bayebisi eke bamonaki mwasi no na moto ekolobele eloko te ayebi mwasi na ye mwasi na nga kende mosala asala nini soki ayebisi nga tellement nayebi ye naza na tina te na banako benge na telefone alors soki lelo nakangi mwasi na ngai na mobali bien 2 ou 3 fois mais nakolinga lisusu te akosanga nakozala surveiller
partout oyo ye akobanda kokende na kobanda kolanda ye surtout na mibala zoba akobanda kolanda ye me na ngai bongo na beti yo libanda mosute kishondo soki mobala azali kokontrole mwasi na batelefone ntango mosusu si akanga mwasi na bambeba oyo bino bandeko boyebi te me mwasi aloba mbeba oyo asala te mobala ya kokutena mobali awangana bandeko mobali akoma vigilant. Alors sikoyo bino boko ya kolobeloko nini ke mobali wana a contrôler mwasi na yeto a contrôler mwasi nete nga mutu na kangi mwasi na nga deja na mbeba na contrôler mwasi na nga ou bien na contrôler te na banzi na suki nanu wana tozali kokende lokola bandeko na biso papa JP Ukanda zali na mama na biso Mize tozali kokende toboyi te ke mwasi esengeli vraiment ke to linga ye me kolinga mwasi lolenge kani papa na mama na biso egeti zoya yo maloba lelo tokopasola mpoke tina suka eboto ya solo papa na biso Diana Sulu futu de vous peta biete zuwa ezali malamu zuwa ezali boy papa yo sobali mwasi avandi apesi yo bana yango zuwa ngo likambo nini batato yo basaelaka basi zuwa batato baderangeaka batelefone basi na bisala ezali batato bazali na mitema ya mabe soki tozongi bakanisi nsima okomona ye moto abimaka na basi ya pembeni siko bajeona abimaka na basi akasi mpe mwasi mpe asalaka yango omoni basurveillance wana batate ebele yango ya kopesa mpaso JP Ukanda basala kobebisaka misala ya basi na bazuwa ozwi kayu na yo ye azwaka 900 biso bafami de chambre mpona babakisele ba air obandaka 8 heures 16 heures plus OVV ke bayenga na néerlandais na bika français soki kobakisa mwa 2 heures plus okomi na mwa ozobika lokwa na mwa 1300 na yo azwaka 900 ozo jele mbongo na malamu mwa projet somi mwa collier na yo mwa yandi kuda super mwa babi mwa so linga dominenga ebutanga na benga na poto akosala tu mosane beba akobana ndenge nini oba supu na bikoyo salaka mai papa banda to lingana na to boti bana 5 ans supu na ngeza ya mai yoka ba dérangement ya motema mabe oyeki pe na libala oyeki musala wate ngamu na labila zide studio vanda ngalo kobeta kayo na kolesa yo masa papa okolesa nga salaire de 900 to futa kada to tika na 250 bon famille sport za combien na za kobeta ebike papa na mama na nga banyoko ba locataire il faut atinda $100 ya kufuta loyer na bango kuna ngamoko mwasi afona na milati sawa baleki na nga bakenda ka classe kokati fanga sala kayu abani matata kobeta mama na ndako to afunda na mosala balongola mwasi papa na ngai tala bazuwa ya bondoki pamba te papa na biso zambo na bite zuwa zali bolingo botala bolingo siko ya bondoki ko baby na moto mosala papa na biso pamba to moni asobi akole na ye basi ebele ko mona depuis akota ndako libala pe maka inane kaka tanga yaka sika na pota pe mi inane mais beta kayu makasi loka mobali asa pe maka minene ko so ba kombi ba voiture mwasi ekoti sambali motema mabe toleki kopesa maloba na papa na biso JP Ukanda tem na biso ya poka molelo tala misala ya mibali na kati ya mabala tala motema mabe ya papa boza ko bebisa biso misala ya papa ya so JP à vous la parole ya solo. Merci mama ya biso mama Iget lelo penza na zana côté na yo na pesi bote na bae banso oyo bazali na kati na ya solo papa na biso JP Ukanda papa ya Bwania papa makasi ni ata papa ya solo. Merci maman na pesi pe des fembote na pesi papa na biso Zambwana mama Mize na pesi bae banso bazali kolanda radio lelo na tatango oyo likambo ya zuwa eza likambo moko foto tala ngo malamu parce que soki lelo yo ndenge yo mama olobi que mobali aza kobengaka lere nyonso na mosala avant mwasi azwa mosala bayokanaka tata na bana ubie mobali na ngai namoni mbongo oyo tozokozwaka na sanza ezokoka te nalingi toluka naluka ta mosala ya 2 heures ubie naluka mosala moko en temps plein nasalaka po ebakisaka tokokisaka ta toza na bafamille awa na mboka na biso et puis biso moko pe tozali awa photo vivre kofuta ndaku kofuta mai kofuta courant